Yokati grâce nenga bala bongo. Bato belé ba sepe là. Oh, na émission on est bandé. Bato belé bazaki na ba mise en jour. Makasi. Bazo zela échec. Mais sauf que échec peut zater. Ceux qui tout le monde a bino ba komi ko seka. Ba pandani, c'est que bino boza parmi bato ba on c'est la déstabilisation libala na eh. Bon ça on intérêt ni. Bon peu famille. Bon famille hein. Yo kati za bato mususu ba kuta ta opportunité mo bala ta ko escroquer la tata voile. Ata ya escroquer, ata na ninga feint. Ata indika. Ata na ninga lokuta. Ata maboke. Ata na ninga lokuta ala tata voile, na ninga lokuta mayebi ke to kabwana biso. Ebele ba kuta pe ba chance wana ta. Ceux qui grâce bon monique bon juger pe bon que bon monique grâce na ba comportement mabe par rapport à ndenge mpaka yeko beta bandika. Ceux qui bolinga grâce bon pese conseil. To ça la jalousie te déstabiliser pendant zomba la grâce. Ozo comprendre. Pour ceux qui te déstabiliser pendant na pesa mobile grâce mobile mususu. On honorer mobile mobile na honorer qui mariage des rêves. Mais le col la pe kaka yemo ko lekaki à s'excuser. En tout cas, vous avez presque limité ma bolimbisa. Si réellement, bolinga grâce à moi. Parce que Brian a un youtubeur. Ceux qui le lot, ils battent belé, bah y est bien plus ming et ça pour la grâce c'est moi. Quand la peut-être on doit quoi, on doit le bangana bonde à mobali. Eh, bah indéni. Mais tu comment banzambe? Et comment devise? Oh. Tu comment banzambe? Ndenge pe ba maman na balobaka na considérer ngo parce que ba bazobate. OK. Ti ba ka koloba nga bongo parce que ba yebi ke eza facile. Ce qui est facile ne ba benga nga ba nga malika libala facile hein. Libala eza facile. Vana na oza na l'aise, zala kimia mais le kola ba benga nga. Bo ba loba ngeza facile, ça dit ba intérêt. Donc ça dit faut na considérer au ba loba nga. Ce que vous a déjà engagé quelque part. Oki ko ya na TV na kandati. Wana penza olalo la mukacha ngona mutuno malika que ata ba betio marteau ya neni na musapi. Ok o lobate que lobinga pe fona répliquer parce que o éviter multitude de gens au bazela kala mususu yo perdre contrôle po bango bazo elema. Likambo libala ba betela ngoli so na caméra te. Po eza de libala déjà liemo ya ba combat. Mutu na vie faut makambo yaka. Ouais. Pokola. Ce qui likambo zo ya te neni oyeba ke ozaka bieto ozaka mabe. To mabeza ko to mabeza ko to malamu za ko to yondo za bieto batunde bazaka mabe. Nzambe kuta meka ameka ba tinzi pe ameka batunyo so wana bango tout ameka bango. Yo kati biso to fandi boto na ba secret batute. Ebele. To ba secret de ta batute ndenga malika na fandi boye. Na vie normale, na YouTube, na réseaux sociaux, na relation, na yebi na ba secret. Ebele. Poni no beta ngote. Katika pesa TV boyebi sert nanga bien bon ya za ba kota ba state ye kuna partout so bobengi pour na ba solo ya service traiteur katika pesa za wana azape la chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer bon mona ka service traiteur moko e bonga et tonda ya soin kuna mibi bazarate o ba jemo boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui spot en tout cas on retrouve ba prix pour la service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o to chewana boke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo la décité. Voilà. Télévision, merci d'avoir onion soiseau landa biso, ba partenaire, ba abonné, ba tout. Merci d'avoir onion soilinga biso, bino bo benga, bozo paniquer, ba msupe bazo benga na ba conseil. En tout cas, merci d'avoir partenaire na biso bazali, merci na José Mulumba ya Barça pour la matos tozo zela susu, merci. Papa Dior, manifeste-toi, ba matos tozo zela et ça la biso vraiment bien pour la décembre. Oh, tout ça là ba direct et ça là bien. Biso to na besoin to ba no sala ba direct kala minute to koma na ba direct donc de to sala bo émission na mania fongola déjà ça bon no mona ke et ba no sala direct et ça la biso vraiment bien motema ya lipasa jimo
paradis yeyo Malika Mania. Merci ba on soit tala biso ba on so bazo apprécier biso to apprécier la page télévision et ça la biso vraiment bien. Ba lobi di kambulizu chaku ndeke ko sekate pour le bilobité o mutana loba ko la muka makambo za raté makambo ya sika. Tant que nous vivons, il y a toujours de l'espoir et puis tant que nous vivons makambo si la raté. Tout le monde ta ko loba ke ngali kunde za ni kam nange sila été. Ndeto za botona ba projet même surtout ça la lobi mais tant on s'appelle besoin ça sous sous. Et ça la te que o ya muninga aux yeux en obinisi en otia en pena na banderole. Bon ya bino moko, bon ya biso moko, bon ya ngamoko. So ba tina na banderole et ça la ndenge nini. En tout cas to meko so la pour le makambo etali vikaka. Et puis et ça la biso bien to meko pe ça va conseil par-ci par-là. O azama to ya koyoka. O pena nu azali starter. Azape la condition o yo to lobela. Azupe par na parce que to lobaka te que ezara e pas mutu oyo ayebanité mambo beleza ba foyer mais le kola bato wana bayebanité yombo yo karuti ba biso pe ezala rappel na ba nga jour mo bo na betata mo lisolo avant ya mbamanya jour mo master na pire master na to betaka masolo bolingo ndenge ezala bi nga na bi mukolo pena na okanga mbai na pena na mwasi pena boye ba ore moke na ebitela msino bo mwasi wa master na isanga capage tika au sala et l'autre côté. Peut-être quand même Moutouana aurait manqué au cas moi. Peut-être pas qu'on limite c'est la vie jamais. Mon bali en plein ça quand abi capache. Ngai quand est tous aba jeune fille des alakaka. Mon bali na parlé des alakaka jeune fille aux oies des alakaka to bite kazae buchu. Des pour moi ça va se retrouver pour te on a tioka anonyme. Tobite kezaki o ni o mongali ote bolingo ka ndeza ke moi si aza mo pa azo mwanda ku moi si façon moi nini boyeboye mobali ayaka et tout et ça fait que ba komi pe cohabiter ndeza ba poto za ba poto te biso pe awa e yara poza rara biso na poto to kora bi taka soki ndena tato balite biso pe awa ba sombela bongo ezalaka ezaka ndepo to lobarati master pa ebisinga bindanga so comment ça peut histoire. Raconter ça bien Malika. Et ça bien. Monité. Tu vas solo tout ça un jour l'histoire. Bon, tout le on a cause pour y bâtir. Mais la Monique on dirait ça nga bien. Et ça bien. Des arana sia. Pour que ndami mina sia pour sia ndependande makambo za kuna ba conseil ba bloto. Master isinga bi kapashula. O ça eloti. Abi moni bolingo place mi ma batu. Et comme ça na moto ka sa quoi doyen. Alors sengo likili conseil pour tout monde au souki pena mais na minute on kenante na kota na mo Malika 22h na kota na parce que moto asisa likambouye mo azati faut que zalara na ba base et ça très important même ba député ba na ba base ya moto asisa likambouye mo azati beto peut tout monde na cortège on est là qui c'est base ye akokipa osuka mais base très important master bisinga okokokate là je peux olimbisa le mutu pour ngai na limbisa rappel le mutu pour na mona onkaza mama mokili wa motema makasi yango ezaka likambo oyo eziote kokanisa te ke esuki ka pa camarade te po yo na musu pe kozora yo ndika okokanisa rappel master na ngezo ki eboye yo ezo eboabi na ya pena na place na nga parler na nga tozala pena mona mai mais mwana mai a oza azupena mutulibanda tolobate cheleka parce que ngana mona moi c'est ça moi si chela zalakate azwa pena mutuko a remorka na mbetu o ngana somba na ya pena ndezala pe oyo kuta pena mobali en plein acte na moi si mususu na ndaku na yo kapashula donc kwa mai na makile silanga na loba elote na bimaka émotion mais na limbisa mpaka tozongela pena mpaka magele silanga nango eza histoire mo ya kala mais nga pena nazoa ka mo leçon na bolingo ezaka nde boy bonga na kasela msuna minute wana mwana mai aza yuma kutunga na kokatenga na boya ka ngo mais au fur et à mesure village nde na loba village kala peta tondo ko tondo loba ngana bonde ya mobali e ba indeni mais to koma banzambe et comme devise to koma banzambe oko remoke pe boy pe Arsène osuki pe joyandeni côté papaka histoire eza boy to sukaka toza batu yango so kezu mutu o sekate parce que bilobi na yo te Malika
Bonjour et bienvenue dans l'histoire Warapo et ça moi bien. Il y a pour comprendre déjà. Donc bonjour n'a abonné à Kapach Télévision, bonjour n'a Batutu au Balinga Josman Malika, abonné à Malika officiel TV en tout cas. Merci beaucoup de soutien. En tout cas, merci beaucoup na Yopé Kapachula, merci beaucoup na Arsène derrière la caméra, merci beaucoup na Chancel Mbemba de Midi l'homme de Kingakati puisque Kingakati la joie Amado Pituna, oui oui, richesse. La joie Amado Pituna, merci beaucoup na yo maman, merci beaucoup na bino tout bolinga Josman ya Malika donc mes jumeaux paradis, je vous salue, merci pour votre soutien donc on est ensemble. Ok, Malika est arrivé à paix, to kota non le na yebisi ka neto banana terrain bolingo donc to mo ba terrain bolingo belé mususu to ozala kana ba déception mususu o la mususu ozala kana on a vu est-ce que au pensa ka lelo pe mutu mo boya akoki yo pensement ya misu. Oui, nazaki un espoir parce que nazali na mai na makila nazali makasi nazaki un espoir parce que nayebi ke libala nzambe nda pesaka tant que nzambe na kufite ça dit nazaki un espoir que na okutana na muto opangusa ngama ya misu et parce que ko pangusa ma ya misu eza na bandenge belé eza na belé bazo bango na ba boulevard ba pangusa bango ma ya misu ba longola bango charge ya ke ko telema ko ke ko luka ko draguer mobali yo moko omoni donc ça dit ko pangusa ma ya misu na bandenge belé et belé pe basala pe ba kindumba te oyeba te vie kutu donc compliqué oyeba te na okutana opportunité ta mutu nini oyo akolongola ta charge même ata pona baleki nanga ata ebele te ata ya kolia matembele parce que belé ta muso ata opportunité ya okuta na teta muso sa ata wenja $5 ta muso bakuta na ngote mais ya na bato balongola bango yo bakomosa ba wenja $50 nazaki un espoir parce que na ba témoignage ebele ba miracle on nzamba sala pona bato misusu nazaki un espoir naza jeune naza mai na makila na yebi ndenge nini mutu atambolaka na yebi na conscience nanga parce que mutu so za conscience te nzamba pambola mutu aza sans conscience te parce que ceux qui nzamba pamboli mutu aza conscience te plus tard au regretter au koma conscience ezongi sima au moni donc nga zaki na conscience nanga na yebi que un jour nzamba olongolanga mai misu un jour nzamba opesa ngai mutu oyo ataza millionnaire te ata na lia matembele mais quand même na yebi que na belle famille nanga considération ezali ozomona donc mutu akontima pe ba défaut nanga mutu akontima berreur nanga parce que berreur ya mutu ezaka arranger kana mutu aza pembe na voilà parce que bato bazara pembe na biso bango nde bazara ba mentor na biso yango mona na loba la vie est faite des choix et des décisions c'est à dire ce que lingi ozwa osala choix ya kozana na mentor o ya ko diriger au bien il faut le ko sala choix bien nzamba pambola nga pesa nga pe mentor a bien parce que ngai déjà mobile nanga za lokwa azara lokwa mentor nanga omoni azalo kwa mentor nanga c'est-à-dire so na sale loko moboye bêtise mobo c'est-à-dire c'est que azaki au courant nango te mais ce qui na sale loko moboye sali bien c'est-à-dire aza mentor nanga sali rôle nae donc nazaki déjà Nazara déjà comment dirais-je préparé Nazara déjà motivé Nazara déjà nga parce que na yebaki ke nzamba osala nga grâce po na yebi ke na monelaka na yebi o nzamba loba po nga ata lelo misusu na ekokisa mité mais na yebi ke ekokisa maka parce que elake pour la té OK omoni donc yango moi nazala poser yango nazala très à l'aise na yebi ke o nzamba loba o ese komama ekomama o ese komama muto mukila ko ya olongola ngote o ese komama ndoki ya famille ya ko ifasa ngote to ndoki ya balabala to ya banzela to kutana nango ayo ko ifasa ngote o nzamba komi ekomama etika la bongo donc ça dit na yebi ke o nzamba komaki pona nga na kozala mwasi na ko diriger foyer nanga na kozala mobali nanga na kosala foyer nanga na kosala famille nanga donc yango toujours nazala patiente nazala patiente même au nani salamité na yebike ekosala mapo seko mama. OK. Voilà. Et to lo bango parce que ngana nazala rande nazala ba abonné na ya Kapach Télévision à travers nga ba se retrouver na ba conseil bazo c'est même sur ba question réponse na biso na yebiko yebike moi au dimanche pe audience et matériel sous au travers ba biloko oyo lo ba na Kapach Télévision et si barbat et ça là vraiment bien. Donc ba lo hacker libala ezali mboka ya baipine ebele esengo mokie pona yo zo ango ndeni est-ce que depuis pela mususu sala
fiançailles na yo nde to mona na Jimo Paradis ozwa quand même quelques minutes ressola na ba kulutu to ba maman o lem so baza assise na libala est-ce que ozwa pe quelques ba maman o ya poto ba benga pona otali so que nzela ozokende oui pona comité nzela ozokende za boeza boy appréciation na mo ezala ni tongo yoka bloko na nyos déjà nazwa on na considération nazwa quand d'abord na considération parce que bango baza ba maman omoni bango baza ba maman ba leki na ba expérience ebele déjà naza ba maman belé et belé vraiment oyo après peut-être fiançailles nanga oyo après prédote nanga nazwa toujours ba conseil ba appel à ba maman omoni nazwa vraiment ba conseil à ba maman ba pesa ranga batalisa ranga omoni place outil na place ozokende omoni tant to kendaka pour les meilleurs et pour les pires ezala boye omoni ba expliquanga et puis nazwa ngo na considération parce que na lobité que na ngani naza bongo pe na paradis to soit na te to soit naka mais même temps nous ba parents na biso ba éviter parce que tous adhérents ba parents tant nous ba éviter yo katiti to vendre boye pe ba parents na biso ba mona to benga bango to yebisa bango que to soit na ki to wele loko mo boye baza batu ba est-ce que ba raisonner que to soit na te bon il ba que to soit naka mais tant nous makamango to soit nelaka et comme na niveau yo benga bango te c'est-à-dire na traitant ko ngana yi kaka biso mibale ozomona capage c'est-à-dire faut to faire la kaka ba conseil ba maman ba pesa biso non seulement pe ka ba maman to apena ba yaya to apena ba leki o pe bana ba savoir abala nanu te mais aya lobi no likambo boye apesi o pe ndika otali bobi te so na saleli ngo pe kende ok po saleli ngo moni ke pesi na considéranga pe na considéraka na linga ko considérer ngo parce que non na comité le quoi non na comité yango ba benga nga ba pesanga OK ce qui na commis ba ozape na conseil mususu e mérité na place on a commis OK yango moni na salela ngo parce que kapachula libala et a facilité ndenge pe ba maman na ba lobaka na considérer ngo parce que ba bazobate OK ti ba ka lobaka nga bongo parce que ba yebi ke eza facilité ce qui ezaki facile nde ba benga nga ba nga malika libala facile hein libala eza facile vana na oza na l'aise zala kimia mais le kola ba benga nga po ba lobanga eza facilité ça dit ba intérêt donc ça dit faut na considérer au ba lobanga OK et puis il faut na saler il faut pena na saler lango nde ba lobaka ya malamu zo ya mabibwaka ouais ça dit ma maman nyoso ba kana ki responsabilité bu mama te ça dit na zoaka ba o na omona ke aza na responsabilité pena ki mama donc o ya o lobeza pena bongo maman Chantal na peso ba mbote depuis Belgique wana mama za pena maman wana moni maman Chantal wana akoyo ça même photo na ngati na ndako na ye tikabo donc il y a le bakana bana na yabi na adopta mwana oyo na mabene na malamu na donc ça dit soka gangelinga après ozonga lokwa maman habité na lobela ki opona boye bon on est bien et par là na ebisa na bina on considérer pe lokwa maman nana ba maman ma Deborah Kamanda bazali o balala pe pongi te so ndika mo ekoti mabe en réalité oui ozomona baza ebele ba maman Lola maman Nzambe maman Kolo bazali ba maman Paradis OK voilà la pesi ba mbote ebele en passant la pesi kasi boutique mbote makasi azoteka ba oyo azoteka ba garantie ya libela kasi azoteka biloko basi na ba biloko so yo testé vous contacter kasi monga na Instagram vous contacter kasi boutique vous lukier akoma na mo chaîne na ye kasi ça tena mo libaya ah mais tu le peux asola te kasi boutique o komela kae c'est ça et ben mabeno yango wana o kotika ba komela ça ba HPR de na pesa ba monilaka kasi osolola ya za na play kasi tala kamanya et ça la bien est-ce qu'on va marier wana robe ka to bombeli au jour OK donc merci d'avance ya makasi donc ba relax payer ou tu vas Canada et ou tu vas États-Unis kasi za wana pona bino deuxième question na biso ezali deuxième question que tout est pour les kebele bikanga sopo zali ordinateur na mémoire na terrain moi qui to pour le auto ça émission penza na babino bolati mokoloto to chebino abolani bo fandi wana to vandi na kiti na biso to wana on te to fandi wana na ba manya mutu bazali en cours ba fandi wana biso to fandi to zoyoka manya
non tike lo pesa ozenga question mo na vanga la zongi na yo posenga na o e matoka na motema na makamka ya bolingo par rapport ya ndi solo nga na beto ne bandeli so za pena qu'est-ce elo mo e mataka yo na mambo bolingo to na ba réalité o ezo comme na biso o ya bato ba comme ça ba buzz na ba vie amoureuse ya bato na ba vie intime ya bato posenga question na ko répondre. Ouais, Kapachula, merci d'abord pour l'opportunité de poser des questions parce que les émissions et le quoi tout ça batou, tout partager. Voilà, les opéras tout partager. Il faut tout mais vraiment pour partager. Na évité Kapachula, osa déjà yaya. Na expérience osa nango. Na évité na linga qui o me compé pour expliquer biso. Parce que attends malgré non comme na point OET na comment na nenga kati o comment na nenga kati voilà yango moni pona l'explication OET le quoi na bi ko kola na kati vous avez mieux placé pour répondre biso non seulement parce que le qui na voilté na éviter Kapachula yo za yaya s'il faut conseil ya ko pesa baleki oh non nous peut ba communauté parce que neti nga na téléchargement neti bonanga conseil nini okoyi ko pesa pour na bateau pe ba olanda biso libala il faut ça la nini pour que ba retomber ya mabeza la terre. OK. Toto yebi ke libala ezana ba problème nango. Mais loko nini to ko sala mingi pour na ko éviter que ba problème ko ya te ba retomber za la terre. OK. Voilà. Débat to suba kanisara parce que ba te belé ba loba OK. Yo balate conseil ko pesa marier. Ndaka libala fo fanda poyeba. Batabonde babunga mingi parce que yo moka otoloba ezana mutu mususu akopiso conseil le musuku tana libala tele musupele kino libanda mais apesi yo conseil moko ya bolingo kamu et surtout ba leki na biso ya mikolo netinga irsila na longola na monde internet pour aza tellement mayele na ba mambo ebele ke na ba blo mususu okoza po suki meleki ya beto loko moko boye ozongi pe libala to vivre privé. Surtout na biso to yebani il faut ezala. Eza très important. Et non na biso to yebani nan. Ce que vous a déjà engagé quelque part. Oki ko ya na TV na kandati. Wana penza olalo la mukacha ngona mutuno malika ke ata ba betio marteau ya neni na musapi. Oki olobate ke lobinga pe fona répliquer. Parce que o éviter multitude de gens au bazela ka la mususu yo perdre contrôle pour bango bazo elema. Et loko ya liboso no o ekoki ko sala yo oza responsable ozali marié ozana makamuna na yo ezali silence. Bato belela musuba ka komilanga na ba émission ndeti mambula musu ya mupenya. Penya a belle sœur na biso to na papa Mike Karambai. Et là, au bisoto ngana déploraka eza po ayaka na internet. Le quoi là musuna na canal ya olobana yemba la monter na internet pour pesa ba conseil. Le lot comment on bateau to mona te to ziba on a considération bo bateau bisoto mona. C'est ça. Pour comment pesa plus importance na ba faux compte o to mona te. Et bon bateau bisoto mona ndeti ba famille na biso, ba belle famille na biso, bateau to vanda na bango, to zo pesa bango importance te nini. Tant que to ba pesa bateau to mona importance te. To ba no zaraka na échec. Poto clôturer na li solo na yo. Likambo libala ba betela ngoli solo na caméra te. Po ezade ya libala déjà lié mo ya ba combat. Ba peselo déjà ba tcheo déjà al noné ozana ngo boye fiançailles wana deuxième étape. Étape à liboso ezana nous famille dans mon place au outil. Tous a déjà na ba combat déjà na famille déjà place to botan. Toi la famille à papa, toi la famille à maman. Toi dans la guerre wana o to barake. To kata balien, on dit dans l'église wa baraka. Kata lien à famille à papa, kata lien la famille à maman. Tous a déjà ba rando na biso mongona, tous a na ba cousine, ba cousin. Total na déjà biso déjà tous a na ba biloko na ya vraiment te déjà. Oebité la mususu maleki abulani ni pona bana makulutu. C'est ça. Papa kulutu abulani ni pona bana ba ya baleki na ye ba biloko na déjà to bossa na yango. Que tant tozo ya to comme les sous célèbre to ya les sous. Est-ce que bata quartier va sepela ndo balaki? C'est ça. Est-ce que biso mongo nanu do to va no boy? Est-ce que yo fungura da motema na webi ke? Ne biso to ya ke pas dimanche paradis wana to sepela ki. Yo yebandi. C'est ça.
La preuve est que mon ami a CP là, nous avons piercing, mais nous tellement allé bien à CP là. Mais nous avons que mais yo yeba ki jour wana. O yeba ki ngana ese nene ya salabo. Yango wana makambu o ezali personnel. Ceux qui ont déjà grand traitant en personne. La preuve est que tout le monde a calme sous maman monsieur Denise, na papa monsieur Fatih, tout le monde a beaucoup photo ya ni avion, photo ya okita. Est-ce que tout le monde a photo na bolia fufu, to photo ba oswana. Et ratsa mambo belé. Nous sommes sur internet. Yo rasi biloko ba osala batu lelo ngana lekana te. Nani alekana plus de likambo leka. Tokolo baka te ke les musu lo wa capacité ba chaki anoter les musu capacité da te volte eza ndenge moko te nyonso wana eza personnalité. Et là que eleki ko kanga munoko na yo ezate. Pour la preuve ane que so kangi munoko so bo sa yelo lem na paradis bien na mutu na yo bien mutu na yo partenaire na yo songolo pakala muto yebango azati. Babi secret c'est comme déjà na 2, 3, 4 personnes. Maman est sous secrétaire. Netinga conseil on en pesa yo on pesa ba o ba balanité on pesa ba o bazali ba pesa ezali ke eloko eleki silence ezati. Et puis tant que aux en média makambu na moko privé ou expliquer on nani pour nani apesa yo solution. Réponse ta question. Voilà, merci beaucoup Kapashu. On a juste une question. Pour saisir et puis au kangi kitoko. Na zongeli aussi quoi parce que na sait que lelo ezala ndenge nyonso te. Lelo tozomona vie na biso oto na on a 4 réseaux sociaux et ça les souté que oh vie intimité parce que bino bolobara na che bino na zongeli angona yamana en charge wana que privé à star ezalate na loba biso na Instagram de to comme mona que Nicki Minaj a boti car na Instagram po mutu nyonso comme poster est-ce que Nicki Minaj a le kaka asali bo lui mobile nanga boye peut to mona ka Nicki Minaj a che photo Nicki Minaj o Melissa munani o a che boye mais bazana ba intimité na bango et cause appelle Nicki Minaj a beta pe vironge pas mutu boye ba on baba américain to bi ke basala ba grave buzz mais ça peut attendre super ba boba na ba mais pour la biso lelo biso tozana un africain mais Sonia Muninga toye nango tokuma ko itala ngo to loba te parce que ba loba capable tellement raté a tellement ka pour la grâce effectivement la tellement pour la grâce parce que pesa un respect na tellement pour la fatou ka yembe pour pesa un respect so li kamwa malika no tellement pour pesa un respect muto pesa un respect te dans mondelo nanga na okata tina ni tozomona jamais impossible tina ni lelo tozomona ke batu bakomi kozwa eloko ya pasi ya moninga bangalisi yango ata toloba ke tout se paye ici bas mais faut tous en rappeler na ba limite to yeba nini kolimbisa parole les pas normalika bon omoni Kapashu la pona question tourning ngai voilà déjà to yebi ke maosia na mitema bato déjà to yebi ke maosia na mitema bato eloko onga na ko loba muto ko manzambe te muto tika ko manzamba sate donc ezana muto oyo tika ko manzambe te parce que nzambe na ba qualité nyoso ouais nzamba za ba qualité ya mabete nyoso tout eza bien mais biso batu to na ba qualité ya bien to na ba qualité mabe ozomona kapage muto nyoso azalaka na batu atane to loba muninga malamu eza Yesu tala kapage et ana mutu moko te oya kovanda boye ana makambo na ebanda zwa makambo abomba ngoti lelo azate même ata bato ba ko komia biso muninga malamu Yesu ye moko pa na makambo ana bandika na yata na mutu akende obeki ezangate to loba muninga malamu eza Yesu parce que faut te rappeler ba conscience na biso ke mutu akotika na mutu mais mutu oye to mona mutu so akufi boye e matanga ne bato mikie boye mutu bandika ozaka bien te na batu si ozaka mutu aboma makambo soloka na batu te makambo ya yo eza yo mukolo kufi boye ozozanga mtamusu eza na batu musu bakufa de fait kazaka mabe na batu tamusu akufi azangi na mutu sombe ata kisi oui bazali ozo comprendre Kapashu là mais to lobaka te ke makambo nyoso mukili bakoma ya yo même na bible zo loba soko za na 1000 camarades za na 1000 problèmes ouais baloba na bible baloba na bible na ba maman biso nde ba yisa biso pa nde ba yebisa biso ouais mais quand même motema ya mutu po ezala soulager azalaka na mutu abeta andika
mais choix oyo sali ya mutu oke ko betela lisolo choix oyo sali ya mutu wana est-ce que sali choix est bien pour mutu aza mutu mutu akoma nzambe te jamais osoka po capable eza na bato mususu vie na mobimba ayaka pour a déstabiliser ka ba vie bato bazali oba linga kutu kimia mais tant asali ki amité na mutu moyo comprendre que mutu aza boye azate parce que eza choix oyo sali na lobaka la vie est faite des choix et des décisions na lobango kaka pour na relation amoureuse même na ki amitié Kapashi mutu na vie faut makambo yaka ouais pokola soki likambo ezo ya te nini oyebaka ozaka bien to ozaka mabe to mabeza ko to mabeza ko to malamu ezaka to yo to ozaka bien to batunde bazaka mabe nzambe kuta ameka batinzi pe ameka batu nyonso wana bango tutu ameka bango ameka et puis esalama correct ameka job ozo comprendre atinga pena ke bati basale pena babete ndika po atala konzima ozomona nazolanda soki ezalaki mpona bato bazaka na bato te mais nzambe atikaki ada ye moko ti asalaki Eve parce que mutu fo ozalaka na mutu mais choix c'est ça choix ya mutu osala ozala na ye nani obetela masolo toza bato Kapashi nakoza pe na likambo nakoki te na bite Kapashi so na intéressé likambo oyo asoulager nga opesa nga idée po na yebi peut-être expérience ya Kapashi na makambo oyo donc na yebi na bete Kapashi so Kapashi aza mutu mabe so Kapashi akibeta bandika wana est-ce que ngani naza mabeto yo ndoza malamu yo ndoza mabenga na malamu parce que ngani munayeki ko intéressé po naza mutu balobani na français il y a pas l'un sans les autres bon balobana français ce que yebisanga naka mokili mawe eza souté yo moko na conscience nozo reconnaître moto soka betenga lisone c'est que ça considération biso le considération ezaka souté et comment muta ya beto lisolo bo moni ezoba na yo ayo betlanga lisolo na okebimisa na opanja il faut makambo yaka soki makambo yate okoyeba place oleka te ça on a biso mari nous sommes paix à son âme aimba valer ya baka il faut leka na valer pourquoi ma place okende pour ta la place outi obitin na outi bien na berera makasi na outi na bandika na outi na makambo na outi na pourquoi parce que tam sou peut-être ba choix na salati yango de redresser moto Kapashi la mutu akoma nzambe te ngai na lobaka soki na betele mutu lisolo secret na nga mutu akabimisi secret na ngisa problème te na comprendre que ça ka mutu to changer direction na comprendre que ça mutu ça dit faut méfiance ekota parce que nga na pesa to confiance mais yo moninga zoba yo kati biso to vandi betona ba secret batute ebele to ba secret de ta batute ndenga malika na fandi boye na vie normale na YouTube na réseaux sociaux na relation na yebi na ba secret ebele poni no beta ngote nana bato na kabwana bangote na YouTube na api na ba secret de ta bango mukoni na ta caméra na loba parce que ils ont importance les importante et non importance non loba te so ici to kaboni na biso to kabona na miable même nzambe yemo kasa bato akabona na bango ozo ko po Kapashi azolanda mama muto ko manzambe te ça fait mal. Tant tout le monde a des bateaux, pour déstabiliser. Ngai na YouTube, non, on a déstabilisé mon tout. On a pas la vérité. Soit ça monter ma bé, n'importe ça monter ma bé. Toi qui es dans l'actualité la biso, aisément, qui est dans la deuxième dimension, parce que toi qui es un peu aussi ça. Ngana yo, tu vois les fastés, tu as vu oignon sur les cas sur internet. Oui. Couple, il y a Krastemo, Panzu, voilà. Et bah tu belé bah on le backer. Et Kiri, ba master. Est-ce qu'elle est le saut au sa faute? Tout ça pendant la temps on fait sa faute. Là on saute na babino, na bamura, na babiso, na miche na kati, na bato yo soient entourés grâce. Si quoi faute et bah c'est une faute pour année. Par rapport à quoi? Par rapport à est-ce que makambo oh non. Est-ce que makambo oh ils ont kati YouTube ça n'a rien à voir non Krastemo. Ça n'a rien à voir na ba malika, ça n'a rien à voir na bamura, ça n'a rien à voir na Kiri. Ce que zaki grâce na se comporta qui m'a basala qui vidéo a fini mobali, ba nya bazonge la biso. Oza ba mauvais conseillère. Babi par rapport à la vidéo on pas kasala qui il y a des conseils que moi si nazo changer te si grâce à zo changer te grâce à yo ça biso que naza impoli ndeto vandi bon grâce à yo ça biso que naza impoli na mankamba nanga vous assure est-ce que vous assure tous aba responsable tous ami koloko est-ce
que ngani na zaboé ce qui n'a manqué mobile nanga na que ça ngana manqué mobile nanga to sali oh ngana vivre na mobile nanga ezanga privé ouais eza privé ce qui mobile nanga za s'agiter ayebite que to na millier moko boye o ba ka ko déstabiliser batou au côté au fond de la porte oui yo kati grâce nenga bala bongo bato belé ba sepe là oh na émission on les bande bato belé bazaki na ba mise en jour makasi bazo zela échec mais sauf que échec peut zata ma ningani ma sopani ma salami parce que salami oh c'est salami to assumer mais to vendre te poto bandozela to zela mususu ce que ça boye ba bimisa ba épisode nyoso mais grâce à ça Koufi bato nyoso ba funga minoko ba olela ce qui grâce à Koufi parce que ça charge si ceux qui va payer ça, va tout nous va vendre, on va loba loba. Tant nous va on va cocater, va se retrouver dans l'hôpital. Faut moi l'aider bateau à live. Ceux qui les camouent essayé, ceux qui sont fanatiques à grâce té. Est-ce que y a combien de personnes va choquer? Oh bah ça va de quoi grâce té? Combien de personnes va choquer? Combien de personnes va choquer? Mais Moutou a choqué. A tout linga Moutou a été manifester choc na yo. Ça dit grâce couple pendu on a besoin de soutien na bino. Makasi. Baza jeune couple, on a besoin de soutien na bino. Ceux qui tout le monde a bino ba komi ko ya ko seka. Ba panjani, c'est que bino boza parmi bato ba on a la déstabilisation libala na e. Bon ça on intérêt ni. Bon peu famille. Bon famille Bon famille, mon comment te grâce biso ko to ba délire na ba YouTube ango. Mais grâce ça fait un moment à ça on est sous délire na YouTube té. Siko grâce à ça là nini. Po yo yaka na do yaka net ne sengo et to lobaki yango bolobaki nini. Bolobaki nini. Eza makambo ye. Na minute grâce à ça ko assumer ango. Mais bon kabona mobali na été yo kati za bato mususu bakuta ta opportunité mobala ya ta ko escroquer la ta voile ata ya escroquer ata na nenga feint ata indika ata na nenga lokuta ata maboke ata na nenga lokuta ala ta voile na nenga lokuta mayebi ke to kabwana biso ebe bakuta pe ba chance wana te c'est pas facile ebe bakuta na te bango bango na divorce elo comme ke ebele basundo ba papa ba commune ba comment ke kanga bango makasi ke ko signer pour ndimaki c'est ça. Et ça m'a essayé de sopani les camboyés. Tout ça ndeni. Tout ça ndeni. Mouta comme nzambete. Mouta comme nzambete. Et surtout na kaya mibali. Mibali bazama bato ba RP. Bazara pe bato ba RP. Il y a makasi ya haut niveau. Vous comprenez? Il y a haut niveau. Mais ceux qui vont monique mobile aza mouta ba RP. Aza mouta ba RP. To yebi ba couple o ba kanga basi ba fracon délire. Mais nga na ebisoli so banda on est bandé. Tokuta pe basi bakanga pe mibali na basi. Ben oui. Mais bana ba ano bango bafanda. Et ba femme et ba homme marié belé. Na ba faux na ba femme mariée, il y a ba couple différent. Et belé. Bazali. Et ça na mibali be ba boko la bana ya mibali muso na banda ko me basi ba beta bandika. Et belé. Mais tant muso ko bala ba vérité moi ça lobele ba gérer on ka bango mibali. Ezali ba couple. Et bandikati. O boko la mwana mutu muso me yo mwana, we ndikati. Et belé. Mais ba garder ba secret na bango pour na ba protéger bolingo na bango, même belle famille e baté. Et belé. Et ça bandika. Pour na bato bo sa ba émission. Ce qui peut bo sa la ba émission pour na déstabiliser les sous, ça peut problème té. Mais mutu nyo son avis faut a passer na vallée ya Baka. Ouais. Au passé na vallée ya Baka, o yebi ba oya yo, o yebi ba oya yo pété. Déjà ton bato ba benga ekiri, même na ba député ba na be ekiri. Ekiri za base. C'est-à-dire base des akawana ka pona sola buzo baté. Base des aka quand il y a un problème, ils ont déni, tout se soutenir pour les locaux, tout le monde tout s'endéni. Déjà grâce à Bala, grâce à Zarana biso à tout moment, grâce à Zarana ndaku na e, grâce à soka yena chez les amis. Aïe na chez les amis na mon mobile na benga c'est que non je suis chez Malika ce qui peut zongi ndaku wa kene pe ndaku dae eza makambo c'est sopani ce qui grâce bo moni que bo juger pe bon que bo moni grâce na ba comportement mabe par rapport à ndenge mpaka yeko beta bandika ce qui bo linga grâce bo pese conseil
Bon pese conseil. Que boya. To pese ki ngandi raison. To sali boye. Yo zan étape nini. Yo zan étape nini. On étape nini. On étape nini. Bandeko. Hein? Tozo ya azake poli. To lo baki yango ozan étape nini. Ya mama bolingo na pas. Oza marié. O yo do babongo te po yo ko yebi ba souffrance za libala. Libala ya blague te. De batutu ba yo kokumisa na mobala za mabe. Ce qui bo chercher que mobala za mabe, ça dit c'est que bo pesa conseil. Et ça ba kabonate. Et alors on peut étrange te que mobali a se retrouver na numéro le mususu ya ba collègue ya moi si. Ezara panzute. C'est ça. Ba parana biso misusu okasa quoi na mso ayebani na yo moro mais. Déjà non de to vivaka na ekiri. Déjà de to vivaka. OK, azata na 10 numéro ya ba. Ndenge to vivaka na biso na ekiri bongo. Na solo est-ce que capable chose numéro à Jimo Paradis? Wana ngote? Wana ngote? Moza ser nanga. Ouais. Pour moi na kena linga ko zaka te fuza numéro mbali nanga. Et ça discipline auto anango. Nga na numéro mbali grâce te, grâce na numéro mbali nanga te parce que grâce na mbali nanga ba yebani ko tu YouTube te. Te wana ba limite. Ozomona to planta. Baza nango te. On voit ça là. Tu pas ko luka aya azwa pe ya Paradis. Mais fa benga yo atuna yo. C'est ça. Que Paradis benga. Mais ton mais na moni pe mpakaye atsenyo un message mo étrange. Est-ce que yo to pese numéro nanga? Oh mais oui. Bino bo comme si YouTube église teti na makabo yese. L'homme sage voit le mal de loin. C'est ça. Tant moni mobala muninga komile komiti na ba niveau ba vidéo. Te wana za leki nanga. Mobile na zu numéro nanga wa. Faut na kana contacter. Na benga na ye. Vous comprenez? Au boy ko ça la qui secret d'état. Non. Été ya bato bilé, été ya pe biso. Kasi ngo na loba na début. Été ya pe biso. Été ya pe biso. Été ya mutu nyonso azo. Parce que tant mususu ngai, mutu aza pemé na ngaza mutu berrer. Ouais. Ce qui yo protéger ngate. Et si c'est que yo ndo za mutema mabe. Parce que ce qui nga na berrer te to za bien na yo. Ce qui mutu aza pemé na ngaza mutu berrer. Ça dit yo ta la berrer mutu to yamba mo ver ngai. Ata mutu no boy mutu no boy. Oui. Mais ce que tu as libéré, il y a aussi libéré à Moutounanga, auquel qu'on expose, c'est qu'on protège un gâté. C'est qu'on protège un gâté. Vous comprenez que là. Est-ce que tu penses que tu vas tout ça, Bekiri? Tu es responsable. Et qui ont dans ça, musique, tout ça, la réunion. Et ça base. On a place dans la salle, on a au moins sur le côté. Ceux qui capachou chez les amis, mouraillé. Kinganja ye to sali retrouvaille bobenga ngoza ezekiri to bobenga ngoza base oui ekoki ko sala ekiri même pona ba député baza même na bekiri na bango c'est combien de fois député a posé candidature azoluka base oh bon ça la que a évolué ekiri za ba bêtise hein quelle jalousie au boloba kebiso to ça jalousie ou ta wapi to ça la jalousie to déstabiliser pendant nzomba la grâce. Vous comprenez? Pour ceux qui te déstabilisent, pendant la paix, grâce à mobile mususu. On a honoré mobile, honoré des mariages des rêves. Ma caisse. Et qui rien comme ça, on dirait papier hygiénique. Non. Et qui est sa famille? Et qui est sa famille? Bon, il y a beau traiter, c'est comme si tu as conseil, sa grâce. Tu as un camarade, tu as un conseil limité au pays. Grâce à maman, tu as envie. Maman, tu as mérité qu'on paye un conseil. Tu as un conseil limité au pays grâce au maman, tu as payé. Tu as maman, tu as payé. Conseil limité au pays. Tu as un responsable dans le mobile. Le ratio en engagement. Tu veux un engagement. Tu as famille, il y a un moment où ils sont tous ensemble. Tu as et c'est normal, et c'est qui na biso, to benga muta kota te. Bon yo critiquer, est-ce que to benga yo kota na biso? Pour yo critiquer. To benga yo ko assister biso?
Pourquoi ce qu'on mata boyde? Tozarana Odia, Tozarana Moura, Tozarana Fivette, Tozarana Fleur Makinisi, Tozarana Banani, Nene Azarana Kirina Bisote. Nene Azam Moto Tozakana ye par rapport au et le Koisato Kangama Nene, ils a plus mini pe Moussala. Nene attend à sa chaîne naïe, comme va soutenir ye, même Yemoka a reconnaissant donc Biso peut te soutenir. Maza camarade na Bisote, Maza Moto peut te bando Zanaï. Vous comprenez? Mais bon, quand le bâtiment vous avez tiré, vous avez tiré, vous l'avez tiré en niais. Vous excusez moi pour un terme. Non, vous avez pas papier, chacune fait sa vie. Donc grâce à la avant d'ananda kunae, tam sou malika za na bandela na yo keluka ba tournage na ye. Tam sou kingandi kuna na bandela na ye. Boy ko benga ngo tirité, c'est comme si kiri moko boye, ba bimisa to bangwali matin. Bangwali maté, tozé kiri moko civilisé, tozé kiri moko ba responsable. Le rachat na mwana ngana na mwana, fiveta na bana ba te belé. Ozo comprendre. Boy ko lati sabi sauter. Toi ba camarade de grâce, toi na ba limite yo pesa ba conseil. Ce qui te pesa grâce conseil à saler lengo à ce que à considérer biso. Ce que ça les lengoté est convenu tant qu'on y a on peut savoir sur raison. Donc moi à la cas on était c'est comme si biso photo zoaka kaka grâce mon vandawa conseil au moni liba les aboy donc to kenda ka kondima ba bagyo to lata to ça dit c'est que na koli. Ouais. C'est que na koli. Pour les meilleurs et pour les pires avant to que non liboso l'état to yo kakango déjà. Ouais. Que les pires ezali. Ouais. Liba les a facile, tout le monde peut liba la tête, même maintenant qui chéri, les a facile, peut-être. Les a facile, pour mon bal pas au moi c'est que l'équipe n'est étape mon sous. Mutu so ça sali mabe, to ko bete la mutu maboko te. Mais mabe na wana to luka, to changer en forme. Et ça la souté et se répéter souté malgré peut-être que comme il y a ba humiliation, malgré comme il y a comme il bat musu ba comme ba posa ba déstabiliser ngoti na suka. Si c'est comme ça, ceux qui m'ont moussou, c'est ça. Les bobines sont pas morts tout créé. Aussi là. Tout ce que moi ba tu muté pema. Tout ce que moi ba tu muté pema. Ozo ko kapashuda. Qui muté mama beza permis. Na muto za poso sa mutu mabe. Si si. Mais ça permis na mutu nyo sauter. Ouais. Ozo mona. Toko juger mutu te. Et ane loko moko te o esala maka e bimaka te. Ce que na mutu a partager qui même yemo pas ça va dans ba culpabilité. Aza ba culpabilité. Pour ani na sali yango, pour ani na sali bu. Et ane loko mususu lingo sala ngo net ba aventure, mon moni siko comme le charge. Ouais. O memi pe nkolo nango kokito comme luko kitisa. O kita on nani? Kita on ten. En tout cas, o ngai na koyi koloba. O ngai na koyi koloba. Nazo pesa ba courage belé. Na grâce témoin, grâce Panju, mobali na ye a honora qui ye, azape motu, grâce ifaye baké, mobali pe azamutu, azamutu, à connaître erreur, à s'excuser malgré ses sopani. Parce que s'il faut dire tout la vérité, il y a un bateau belé ba choqué. Et belé o ba yebi grâce témoté, o ba mona ba sepe la na musika. Mais le corps la pe kaka yemo ka le kaki à s'excuser. En tout cas bo luka presse limité ma bolimbisa. Si réellement bolinga grâce à ngo. Parce que Brian aza youtubeur té. Ceux qui le to bateau belé ba yebi plus mingi eza pour na grâce témo. Ceux qui bolinga grâce témo, bo luka place bo tia bo limbisa, bo luka place na mitema bino bo limbisa Brian. Bo limbisa ye, aza mutu na mabunga yaya. Ngaku na puya na isaka ntembe limbisa na mutu na mabunga. Soko tali mabunga na ngai, o limbisa ngate. O tala mabunga, soko donc eza yango. Grâce fai bakake mobali, aza mutu aza être humain, aza na makila na mai. Tout comme yepe lobi ko tomber na erreur moko boye. Eza normal. Eza normal. Oh et c'est salami salami. To luka to sa ba dictionnaire te, to bimisa ba agenda, to bando créer ba page. Ba o pe ba ko sa na ndenga mabe ba sala. Mais ce qui est sûr, grâce na mbali na baza bonne relation. OK. Mai ngani parce que ezaki loko ese bimaki, ba pesa ki mutu ba pesa ki ba kante ba confiance eza allez et pandani nango. Oh et c'est leki, oh et c'est sopani to assumer. Voilà. En tout cas, merci Malika. Na sûr que na mema ki obo na terrain posé. Poto to su ki saboye po ezate kita mata parce que nga yebi déjà que nga linga na bandika te. Puis conseil on peut ça yo que
nde toloba ne bandeli omoni osimbi frein mais parce que vie eza na mambo ebele pe moto pe bapesaki vidéo po bokoya koconvaincre biso te po moto bapesa vidéo aza motu ana mai na makila abotama ya Bethlehem te abotama mpe na Israël te oyo tokondima po oyo babotama na Israël badecevoir mpe Yesu. Voilà. Merci. En tout cas, merci d'avoir reçu Soiseau Landabiso, merci à Jimo. Poti que la Malika quand même. Malika pétant au leka. Attends, ok, kuna sito on son micro. Za peka ningoza a. Na boye za susu. Patina balien ya sombele. Moi na memio kita kitezati. Te omoni kapashula. Te kapashula po. Te kapashula na zepena. Te na zaki na kanda makasi. Kanda za nini? Bato bazo ya ko traiter. Aza na entourage mabe. Ce qui grâce à zaki na entourage mabe mais comme na niveau libala. Est-ce que vous avez combien de fois au bis de soutenir grâce témo? Ngai na se sacrifier cause à la fille d'honneur. C'est ça. Il y a grâce témo. Na sala qui par amour et sengo na zaki nango. Na entourage ngo ka loka ba lati sango poso ya mabe. To moni ke poso ya mabe moko ba longoli. Non. C'est ça. Non, ce qui conseille ça to payer ça. Couple wana ba na besoin de soutien. Ba na besoin ba conseil. Ba pare ba sa rôle na bango ba jouer rôle na bango pour que berera boizo nga souté parce que retomber o est pas grâce et ça pas grâce à ça moto alors il service te ko seka là ça vend au ménage non mais nga na pese ba courage azala kimia asenga nzamba pese kimia parce que makamba boiso senga kimia pa nzambe te okoki komi tekingo singa na kingo yo moko ozo mona Makamusu to le kisango boité libala les a passé libala il faut beaucoup de prières kapashu la batu ba jijabi sur musique maintenant sur ba sacrifice na ça pas nzambe na batu ba yebité onde na viva bona viva na kasa nzambe kapashi na boko la leki na na boko la mwana nanga eza facilité ozo mona eza facilité na kumisa nzambe parce que ça la ba besoin nanga pas on continue au sala ozo mona kapashi on continue au sala alors il faut pas prier il faut pas nzambe bato be ba bosa na nzambe so apeso lipambolo po bosa ke nzamba za mais moi je pense que grâce na maman na bango en tout cas grâce à un moment akota kana makamba nzambe ozo mona en tout cas à continuer à sambela nzambe akaboyina batamabi makasi so pe na mabe pa na ye so ki ngape na mabe pa na ye akabola ngape na ye omoni po ezaka prière na ngana pesa pe conseil na bato misu ba sala ngope so pe ngana mabe senga nzambe akabola ngana batamabi otanga kombo na ngate mo baka nzambe kabola na batamabi otanga ngana lobaka nzambe kabola ngaka na batamabi otanga likambu pe boya mystique kabola ngana jo mystique ngatanga pona mona pe nzambe ndia utoka bona jo mystique mais na kopa ta zongi susu c'est kazaka ya yo c'est kazaka ya yo yango moni en tout cas ngai nayebi que pona bato balinga grâce temo nde na utoloba oyo esi esupani ba o balinga grâce temo bo contribuer na ba conseil bo contribuer na ba soutien na bino ba conseil na bino et ça très important grâce aux na minute ça conseil ozo mona omoni na ce qui sonne le omona on est koloba IPC c'est mo boye vidéo mo bimaka bien il y a F mo ya IPC bo IPC musique là voilà nginda ki o bala IPC nani tap nini o tap kaka te nga somo tatine nga musidi da moninga na oloba po ya ye ebimi e bongo yo moko na jimo paradis to bito filmer bino to koloba ni yo loba ni er remorquage so ki moninga ebimi te effacer to tchala se bongo ya loba ko bima ye boye e bongo yo moko so ba biba donke yo donc oya moninga ba pelisera mo moto ti ko biso pe to na ba mpaka misusu oyo on s'est retrouvé maintenant moi il y a pas système t'es mon pas système on a pas système mais na lititi ka maîtrise et l'équipe mpaka nyonso azalaka paka ya ndika donc exactement quoi ya mpaka monani biso pe bapaka muso mona ke obotala mpaka mendika to yebi na biso bokoya koloba eza humiliation bonya botolobi ese sopani tozi to chesima soko za muta grâce te ke na page na bino kuna pesa bo mena ba champagne soko moni ko za ya grâce yaka tia ba j'aime commenter pesa conseil pesa toli soko za ya grâce te
kende kuna place ba omia ba champagne boke si ça ba champagne na bino kuna donc etali biso te o ese sopani to ko beta mutu bravo te to ko beta mutu maboko te donc eza yango to pesi conseil to pesi pe bino conseil te to ko pesa couple panju ya biso kaka o to pekisa ka sa live ayoka tie wana ne to ko lobi to pekisa ka sa live to moni ka considérer biso a sali pe live te donc il s'est dit to moni ke o tout ko loba explique bongo loba nini a loba nini on so ko loba ce que so ko loba oui ba loba non ce qui a dit non ba loba oui parce que yango ko loba te ba salutation oui merci beaucoup na batutu balinga manya malika ba soutien na bino ouais ça va malgré yo linga ponga linga ko benge loko na kombo nango mais loko yo linga te na ko benge ngata côté mususu makaba côté mususu ezo en tout cas merci beaucoup pour na bato o pe bazo benga na part ya grâce o bazaki choqué Winnie dianga na maman Sanjou je te salue Magali Kamba fille à la lèvre électrique je te salue aussi merci beaucoup à maman Chantal maman Chantal je te salue merci beaucoup na abonné à Malika officiel TV Cynthia la diva congolaise nana bosenga na messenger na ngai azala kaka Cynthia la diva na bengi o combien de fois Cynthia la diva na oduko makasi merci beaucoup merci beaucoup na ba page na biso merci beaucoup na ba page na biso le kuta mabe pour le kuta mabazaka soku no lobby boye kuna katikan. En tout cas, merci pour notre soutien à Bino. Merci pour. Mobutu Igwe, Bino Batutu va soutenir grâce témoin. En tout cas, merci pour notre soutien à Bino. Oui, basé sur faux compte. Mais tu as préféré mon toyo. Attends, la salaire, à ce qu'on fait un conseil. Ok. Oh, bon, on a appelé mon. Oh, ya bon, on a appelé mon. Voilà, bon. Mais oh, bah bon, on a encore Banyama. Oh, bah Banyama. Donc, il biso peut toquer na Bino qui Nyama. Okay. Donc en tout cas merci beaucoup na yope Kapache mais Chimo Paradis na lingi bino mingi je dis un grand merci à maman Lola maman Kolo maman Paradis mutasenga cadeau à téléphone parce que les na téléphone tel ka ba yibanga téléphone ka les mêmes jours na kopela peut-être basala moi bien na te na vanda ki na ngapa na bité nzamba bito kumisa na circonstance nyonso donc ndeba yibinga téléphone lelo c'est que nzamba ndalinga gipona pema poneti boye maman Kolo aye asenga cadeau mais nazo pe maté koleka même na bato basombi yango te nazo pe maté en tout cas pona lelo te pona lelo en tout cas désormais pona faire grâce témo grâce pancho bobenga mamulopo te faut benga mamulopo te bobenga mamulopo parce que au moni na to ça 4 jours na na téléphone mais mutasalinga na muto asenga asalinga surprise à téléphone te azo pe maté muto pe maza muto te yaya e bon on paka bon yemo peut-être te wala de la camera boni moura ça va baza bon bien bon c'est qui côté ka mourada en tout cas Kapachula yana batumsu ba jija batumsika obi kenga na yebi bana poto bele ba yaka bisu ba faina moura bon dimate o moura mutu o moura e pas na lo bato c'est-à-dire ana ba qualité akoya afaniti obima ana ba qualité mo o bato ana ba qualité bele ana ba qualité bele s'il faut dire la vérité faut lo ba vérité moura ana ba qualité aza mutu c'est pas yena c'est pas comme na moment ya ko démentir likambo mo boy c'est que comme c'est na suka omoni mais aza mutu ana ba qualité mais api na ba défaut mais ba défaut moi je pense que tout est éliminé aza conscient ta la biso omoni yemo pe depuis le katana azonga pe mo mutu Mourada oki ndika no pampaka en tout cas merci na bino nyonso o bolinga manya Malika bon continuer ko s'abonner na Malika officiel TV maman Zouzou Mutombo depuis Grèce en tout cas maman na pesio bambote voilà ma bokilo ma bokilo na ninga famille nga côté papa na visio béton donc sombe na likambo ko lingango te donc pona le auto suki awa Kapachula donc tolinga bino mingi toza biso a bonne forme on est là donc surtout oya to recevoir tous les dossiers to recevoir ngapela zaka pona beta ka eloko ba juge ba beta na misa yeah c'est mieux beta bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV
Katika pesa service traiteur chef katika pesa en États-Unis. Yes I. Katika pesa TV. Ayo. Katika pesa TV. Ayo. Katika pesa TV. Ayo. Katika pesa TV. Ayo. Abonnez-vous. On a causé dans l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, Neko Kobanga Bangate oh. Service traiteur katika pesa eko pesa masolo. Mutema leo some, ba pesa asolo la tabie. Soko kutani na ye, kozala deside. Katika pesa na pesa yo nini ye. Katika pesa motema malamu. Katika pesa Madame katika pesa mère boss. Juliette te valide, yes sir. Katika pesa TV. Aye. Katika pesa TV. Aye. Katika pesa TV. Aye. Katika pesa TV. Aye. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nito, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef katika pesa. États-Unis mobimba bavalida. Yuna ni oboya. Madame katika pesa motema malamu ruta ya nzambe ya.